Bonjour, bonjour Bagaulois, bonjour Bagauloise, bonjour Balandignon surtout à Global TV Moscou. Lelo toye lisusu mpona baanalyse profonde na biso tosalaka na kati ya global. Kolala kolamuka ezali habitude te me kasi ezali ngolu ya nzambe. Kolala kolamuka ezali habitude te ezali pont oyo nzambe asalaka entre monde invisible na monde visible. Donc mpona bainitie mpona bo bayebi makambo ndoto mpe ekoki kozala créneau ou bien moyen ya koloba yo likambo ya kosignale oyo na mabe ekoyaka to na kosala likambo oyo okoki kosalela moninga mabe. Ni yango tolobi kolala kolamuka ezali habitude te ezali pont entre monde invisible na monde visible. Monde visible ezali oyo toyokaka mikolo tu oyo tosalelaka mikolo tu. Monde invisible ezali lokola bandoto parce que eza monde invisible okotala te me okolota okotambola okotala te olali me okomona ke ozali na baninga bokosolola. Donc ni yango babengaka monde invisible. Na yango merci na balandi nyonso tu toye lisusu mpona tolobela moke na sale boulot. Sale boulot oyo bandeko na biso baconcurrent ya soi-disant fere basalaka après mikakatano fere azwaka na bacommunauté na ye ou bien na bagouvernant ya mboka. Ezali moke te omona artiste lokola Ferregola azalaka toujours en porte-à-faux wana ya monoko ya mindele, donc azalaka toujours en bis ou bien en contradiction na bagouverneur. Donc tolobi yango tosi toexplikaki ya liboso ke badictateur ntango bayakaka na mboka balingaka bato baza na publike ya makasi, bato bana bafanatike ebele bazala na nsima na bango. Ni wana soki bosali analyse bomoni ke bazwa boyo tu bakokaki koyala na bato na mboka batie bango na nsima na bango. Mais fere aboya eloko wana tosi toexplikaki yango na émission passé e lelo boyi komona bino moko na miso na bino mpe na matoi na bino boyoki ndenge nini bazali komemela fere en ce qui concerne Festigola. Objectif, but atteint parce qu'il fallait l'Indanda et Beta pour la première édition. Malgré ba report, malgré ba kokosotu ya ba place, malgré ba meeting à opposant na makambo ebele bele et au finish ferré l'Indanda et Beti première édition et salami. Pour la nini ezalaki défi. Parce que la première édition, il y a la deuxième édition, troisième édition, quatrième, cinquième édition, peut-être la dixième édition. Donc, faire Aouti ko poser première pierre, il y a festival où ils ont na kombo na ye otobengi Festigola. Donc, pour na baini, pour na ba détracteur, il fallait pas faire à ça la première édition. Comme ça, la deuxième édition, puis Alinga doit kaka même contradiction, Alinga doit kaka même frappe et Balingi va lever la sous na faire gola te. Lelo ndenge faire gola a posé première édition na ye et là qu'ici que deuxième édition ekoyaka même ceux qui va compléter va compliquer yango akoki ko changer territoire akoki kokende na intérieur ya mboka soit akoki kokende pe na territoire mosusu kosala deuxième édition ndenge ekomi mpe na coupe du monde lelo okomona ke coupe du monde ekobetama na Maroc na Côte d'Ivoire. Coupe du monde omoni ke ekokobeta ekokozala na deux pays. Donc lelo Ferregola de fait ya kosala kaka eloko oyo adui ya kobeta guitare que première édition ata bambula ata makambo tu ebetami nyonko apose eloko moko ya malamu. Bravo na équipe, bravo na équipe ya festival, bravo na bagaulois oyo bazalaki mobondo comme d'hab et ba répondre positivement na nyonso tu oyo elekanaki na clôture ya festival. Problème tolobi sikoyo ya sale boulot ezali ndenge nini ni problème oyo tokotala tokosenga na bagauloise tu balanda analyse na biso na bokebi nyonso tu parce que biso awa na global tomemeliaka baanalyse na biso na profondeur oyo epesaka efongolo ya bato efongola bamiso ya bato etinda moto azala na makanisi na baongle moko oyo bandeko mosusu bakotaka te. Donc ni yango tozomona sale boulot après mikakatano ya festival na gouvernement
na bakonzi tout parce que festival et en principe il y a là kana ba ministère de tutelle nango donc ministre de la culture, ministre du tourisme, batie pe ministre il y a commerce mais lelo na likambo ya faire tout moni que ministre intérieur moto azwaki ba disposition koleka bango tout parce que ba poser que problème il y a sécurité et boyebi que pasteur Mike Kalambai autaki kobomisa bato na stade des martyrs donc na likambo wana ministère de l'intérieur oyo azalaki na débuté na banégociation mpona implantation ya festival azwi sikoyo le dessus parce que ezalaki na problème sécuritaire et à partir ya problème wana impose loi na ye mais biso toyebi ke tokotala lisusu bato wana te toyebi ndenge nini bato wana bafonctionnaka bango bazwaki kaka relais mais dans toutes ces façons eyaki manière ya koluka bapunir feregola mais comme mosala na bango esalami voilà sikoyo bato ya sale boulot baye bato ya sale boulot ezali banani ezali bafanatique ya artiste ya mboka oyo tobengaka la merveille barécupere sikoyo affaire yango ekomi sikoyo critique na bango mpo na bango basala sale boulot na langage elakisaka nini ke moto soki asasali likambo na ye yo oyi kosala sikoyo oyi konettoye eya lokola moto soki asa abomi moto na ye makili esopani yo babengi yo kaka kende osokola kende olongola makila wana babengaka yango sale boulot donc epai ya bandeko na biso bawarrior bazali kosala sale boulot c'est-à-dire après bacontradiction nyonso tu esalami mpona artiste feregola na festival na ye bango sikoyo bakoma obima ke esimbi te fere akokaka makambo te alors que opinion tu moto tu ana conscience amoni ndenge bamalmene feregola na likambo na ye ya festival donc a résoudre problème yango tactiquement et merci na sagesse ya feregola merci na sagesse ya salomon oyo appliqué parce que ntango omenaka guerre ou bien ntango batiaka yo contre mur bongo soit okrake badisqualifie oyo ya libelela soit oréussir te na kati ya kobeta ata guitare ata ouverture mais fait regola a réussi kogarder contact na ye na gouvernement sans que makambo ya makasi ebima et de l'autre côté a réussir mpe kosala ouverture ya première édition donc ajoué mingi na sagesse na ye mpo te deux parties na parti na ye na parti ya gouvernement tobosana te tokoki koloba oyo tolingi mais gouvernement ou bien bakambi ya mboka bakotikala kaka bakambi ya mboka donc il fallait koluka mwa issue de sortie moko ya malamu ni wana il fallait festival ebetama et de l'autre côté il fallait pas faire abima kuna na ngambo na gouvernement donc côté wana tobetili maboko bravo l'artiste na bainvestisseur na ye bayakaki et voilà sikoyo ndenge tolobi bawarrior bakomi oninga récupérer mpona kosala sale boulot sikoyo bakomi koleka mpona balobaka fere akoki te fere asali boye bagaulois bakokaka makambo te alors que bayakaki mobondo malgré bambula ndenge tolobaka mwana ya pêcheur akufaka na ebale te soki omoni ke mwana pêcheur akomi okufa na ebale il faut bobenga famille et se réunir donc fe rigola malgré bambula tosi toloba yango alembaka likambo te mpona bambula bomona retour na ye ntango autaka prison yaka na se ya mbula bomoni na comment l'appelle na café babenga festival ya café couleur café na Belgique eyaki se ya mbula et puis bomoni mokolo ya clôture ya festival na ye mpe ezalaki na se ya mbula botu bakanisaka ke mbula ekoempêche fere asala baactivité na ye fere azali mwana ya pêcheur c'est que donc wana oyo akocomprendre fere azali mwana ya pêcheur akufaka na ebale te c'est-à-dire que mwana ya pêcheur akokufa na mai te donc ndenge toloba kaka ebale na ebale ezalaka na ngando nango e bangando bazali na ebele na biso bazali boyo bazali na libota ya fere donc bakoki jamais kopermettre balia mwana na bango ou bien basala mwana na bango mabe wana un peu côté spirituel mpona bandeko na biso bawarrior moment na bango ekoki oyo bakokota na danse donc likambo oyo tobengi
to bengi bato basalaka basale boulot ebanda lelo te lelo bato tu bayi comprendre que problème affaire ezalaka jamais na artiste wana ya mboka oyo tobengi la merveille problème ya affaire ezalaka na bakambi ya mboka parce que faire c'est une force faire azali na bato na nsima na ye e politique a raisonné ke boye politique araisonnaka ke moto wana bato ebele soki alingi asala soulèvement o soki bato balingi basala soulèvement bato wana bakoki kochasse bango po te soki babimi na balabala na ndenge ya politique bakoki kochasse bango na après midi moko ou na mokolo moko voilà pourquoi bango bayakaka balingaka badétruire bato oyo bakana public ou na bafanatique ebele alors que faire ezali na makambo ya politique te ezali na makambo ya musique mais boma na bango ezalaka que même la musique lobi peut-être bato wana bakoki kotomboka basali bango ya mabe alors que loko wana etraversaka ta fere egola te nio wana omonaka bitumba ya fere na gouvernement donc tokoki kocite stade des martyrs ezalaki na kokoso obino boyebi ntango autaki abeta na esplanade ya palais du parlement ezalaki na kokoso bomonaki bamusicien nini babimaka epuis boyebi journaliste oyo aloba yango publiquement que faire continue toujours kotia ye bouton na baactivité na ye donc à partir ya wana bitumba faire elakisaka ke ezali na artiste te mais ezali na bakambi ya mboka maintenant bato oyo barécupéraka makambo affaire mpona kosala sale boulot ezali manière ya kobomba bakonzi ya mboka ezali manière ya koprotege bakonzi ya mboka du bomonelaka bavoireur babimaka basombaka makambo yango ekomi lokola ya bango donc oyo euti kolekana omoni sikoyo na bamédia na bango na bajournaliste na bango bakomi kosala comme si ekomi likambo ya fere na fali alors que tozali mosika na likambo ezala baproblème ya fere na fali te motaka main noire lelo congolais to gaulois na gauloise to gladiateur amoureux ya bonne musique ayebi nani ezalaka main noire lelo ya kobomba ezali te moto tu ayebi que main noire ezali bakambi oyo bayali na pouvoir en ce net moment tokoko cité bakombo te mais bino moko bokomona par rapport makambo ekolekana na kote oyo sikoyo sale boulot ekomi koyaka na matumboli ekomi koyaka na mafinga ni wana bomona que commission ya mafinga oyo agouvernaka mafinga azalaka attaché au conseiller na ministère ya primature à l'époque donc comment yo moto ozali soki conseiller mais osangisaka bato ya mafinga opesaka bango baprime ofutaka bango bambongo mpo te bayaka kofinga bato ezali manière ya koridiculiser ezali manière ya kodiminuer faire egola ezalaki manière mpo te bayeba te ke makambo ya fere ezalaka na artiste te mais ezalaka na bakonzi ya mboka donc sale boulot wana ebanda lelo te epai ya bawarrior babanda kosala yango kala nywana omonaka bava kofuta bango na hotel na hôtel moko ya la place donc moto moko conseiller moko ya ministère ya premier ministre arenisa bafingi ya makasi afuta bango mosolo mpo te bayakaka koridiculize fere epuis econtinue eke mpe na bamusicien mosusu donc eloko wana elakisaka ke bainstruction ou bien bainstruction eutaka likolo ye aexécuté e na nsima nango balingi batia lokola fere na fali bazali en contradiction donc toyebi ndenge empire du mal oyo tobengaka empire du mal eforma toyebi bapremier recrue ya empire du mal bamosusu bapesa meme babana na bango bakombo ya moto oyo afutaka bango mbongo parce que bango bava komona ke moto yango azalaki exceptionnel atiki misala na ye na la présidence na primature afutaka bango bambongo bazalaka na baprime balekaka na hôtel moko ya la place mpo te bafutaka bango e bango bakosala misala ya mabe donc boyebi baken piana boyebi bamaneke boyebi lelo ekoma na bajael epuis ainsi de suite donc eloko wana babengaka yango sale boulot
c'est-à-dire que tout caché vrai face ya moto oyo alinga ko nuire ferré biso to bimasiko nesika wana to sala lokola biso na ferré to alaka na contradiction ni yango tozobenga sale boulot lelo bato ya sale boulot bakokota en vedette bakokota siko en activité parce que gouvernement asasali mosala na ye mpona koluka kobomba gouvernement ou kobomba bakambi ya mboka bango siko bakobima bakoluka balata likambo wana to kosenga na bagaulois na bagauloise bamora bonne musique tozala réfléchi toyeba epai makambo na biso ezalaka e tokoyeba kodétruire bato baza na liboso parce que tosi tolobaka ke kotinda bato ya fali vers bato ya fere ou kotinda fali contre fere gola eza lokola bokotinda pigeon abunda na nyau ata baye conteneur mobimba bakokoka na bango koboma nyau te donc voilà oyo emonanaka ni wana lelo bokomona que fait regola une année kaka dans une année où il a reprendre l'activité na Europe bomoni ndenge abetaki Adidas Arena bomoni ndenge abetaki Genève Arena et bomoni na ba production na ye ndenge nini akozonga na honneur et le 26 avril 2025 akozala sikoyo na U Arena la défense pour continuer misala na ye. La différence est quoi? Je cite loba mo na émission na biso. La différence est quoi que faire akobeta ba concert na ye en fonction ya business ya musique. C'est-à-dire que producteur à mon année a loué salle, a ti ba licence na ye en jeu, a bengsi ferré et soit a PC caché na ye, soit ça dit pourcentage na billet. Parce que ezali pe marque ya business et de l'autre côté ezali bakobetisa artiste mosusu wana ya mboka parce que azana banyongo ya kofutela même soki ba concert na ye ekoteli bato te même soki bato ba ye ebeli te mais na ndenge musique etambolaka na poto bana ba licence bana ba assurance donc okomona ke moto abeti na Lyon même soki bato ba ye kaka 2000 mais bango na ndenge na bango bakoyala rembourser na ba production na industrie musicale parce que fonctionnaka bongo et tant bako la rembourser à ce moment-là bako gonfler ma facture na bango et ekoko sala que bako kotsa bongo donc bako betisa artiste wana non pas pour na business mais bako betisa ye parce que ba bebisaki mbongo na bango na ba featuring oyo artiste wana sala ezala na ba Arkeli ezala na ba Buba ezala na ba Ayana Kamora ezala na bato tout oyo asala ba featuring au maison à disque et futa ba disque wana etekama te et comme ba disque wana ekendeki na poubelle biso toyebi tosala ba émission awa ntango biloko wana ezalaki ndenge nini ba disque wana ekendeki oyo tobengaka ekendeki na poubelle c'est-à-dire que eyalaki déclassé na ndenge ya bavente mais ezali même tube oyo edwi ba disque d'or parce que avant bapesa ye disque d'or wana balobaki na ye asigné que aa lisusu na badroit na biloko wana te ntango asigne kaza lisusu na biloko wana te donc kopesa ye disque d'or esengi que maison wana moto ekomi korécupérer badroit tout parce que biso toyebaki que ntango album wana ebimaki 5 ans après ekendeki nango babenga yango baécarteke album wana parce que esalaki fiasco donc album wana ekaki na solde voilà terme na bakoluka album ekaki na solde mais ntango basigné contrat que na maison moko MG Management na Londres bana ndako na filière na bango mosusu eza na États-Unis bango nde moto basigné oyo bazo représenter maison de disque ya artiste ya mboka e bakomi korécupérer badroit na ye tout mpona bakota na kati ya badroit na bango oyo babebisaki mpona artiste donc na yango komona que artiste wana malgré ba URN to abeti malgré ba concert to akobeta mais financièrement ako s'en sortir te ba musicien na ye financièrement bako s'en sortir te donc wana to pona ko lakisa différence ya ba activité ya faire regola na ba activité ya artiste ya mboka o to bengi la merveille donc pona ko lakisa ke etumba au fait ezalaka te etumba ou bien concurrence wana ezalaka kaka na kati ya mitu ya ba fanatique na bango donc ba fanatique oyo tobengi ba warrior bango bakanisaka ke Ferregola alaka adversaire ya artiste na bango alors que biso toyebi que bango bajwaka sale boulot
azwaka boulot ya kozwa ceux qui bapimi lokola faire ba visa bango bakomolakisa que non yali fali ou bien fali mota kosala ou bien fali azali dur ou fali azali meilleur bakozo créer marque ya concurrence alors que biso toyebi que main noire ezowuta côté mosusu bato mosusu nde balingi te faire egola na bagolwa na ye bazwa esengo ou bien bacontinue baactivité mais cela ils ont empêché te bagolwa bazala toujours mobondo na sima artiste na bango et bako pousser de plus belle donc concurrence entre soi-disant Ferregola na Fali et Zalakate parce que Fali asala ba défi au faire apesa ye alors que ye moto alinga fa salango biloko lokola ba streaming biloko lokola ba streaming parce que artiste Fali azali au moins na plus de 4 millions d'abonnés na kati ya YouTube na ye na kati ya ba Facebook na kati ya réseaux sociaux na ye soki abeti ba concert oyo streamé ye nde moto akokotisa mbongo ya koleka mais Ferregola moto ali na moins de 1 million ya baabonné mais ye nde moto azwaka lisusu lome ya koleka na ba streaming e ye moto ali gagnant ou bien azali patron ya streaming na bamisien tout ya Congo donc pour dire que côté wana déjà ekopesa belemo ya statistique que Ferregola a bien organisé akokotisa lome ya koleka artiste ya mboka et puis ba fanatique ya faire et surtout bagaulois na bagauloise baakompagnaka artiste na bango na baactivité tout oyo asalaka donc concurrence ekoki kozala te lelo bakoma oluka obimisaki non faire ekola alandaka Fali par rapport il y a concert pour à juste salle il y a eu arène à la défense et la défense donc voilà comment la mytho aujourd'hui salle est comme le col que ils a la salle ya Fali alors que Fali a bêti stade des martyrs mais à Motaliboso tu as bêti stade des martyrs Motaliboso a fond la stade des martyrs tu dis qu'ils a émené mais tout baleka papa oui baleka Kofi baleka bébé Tchanda baleka mais baloba babengaka jamais moto suivre les guides donc wana tout ezali slogan pour na koluka ko effacer combat offert azalaka nango na quelque part pour na bango babima lokola bango concurrent ya Ferry donc na biloko wana yango nde ekoki kolakisela bato que Ferry azalaka concurrent ya Fali te parce que avance na ndenge Fali abandaka déjà ça fait 5 ans et puis 15 ans presque il y a des combattants et permettant Fali à doit avance sur le terrain européen mais qu'on doit avance ils ont qui avance comme musicalité ils ont qui avance parce que il est du fait que avant ça là featuring na babuba musique na ye ou bien présence na ye ezalaki un peu trop vu au niveau européen donc alors que faire rigola Kofi Olomide héritier va causer nani problème ya combattant ici là comme ça bayaka siko babeta concert na ndenge biso tobetelaka concert na biso c'est-à-dire communauté na biso ndenge accompagnaka musique parce que eyali na bato te bakoki ko apprécier musique na biso en dehors ya communauté na biso moto yebi nani abetaka musique na biso nani azali bon nani azali bon te tokoki kotika bapaya te tokoki kotika bagau bapesa biso classement ya musique na biso te parce que biso moko moto toyebi musique na biso ndenge nini etambolaka parce que soki otie musique na biso olobi que bato mosusu batia musique na biso liboso omoni que bato mosusu bakolobaka meilleur musicien congolais ezali Awil Longomba parce que baza baétranger bayebi fonctionnement te bayebi industrie musicale ya Congo ndenge etambolelaka te bakoki kopesela yango bato mosusu alors que communauté na biso ayebi nani afabrikaka musique ya bien nani aza na top nani azali kosala musique oyo bato bazali kosepela donc Ferregola depuis aye depuis abimi omoni ke bamambwi esali fureur nango bizorbi ebinisi bato na ndenge nango album na ye ezali toujours vendu na baplateforme ya streaming et ezala volume 1 ya dynastie ezala volume 2 ya dynastie point 1 et point 2 nyonso tu wana ekolakisa capacité ekolakisa grandeur ya artiste azali nominé de un peu partout na
bateau basalaka biloko oyo ezali vraiment suivi, c'est pas des trucs un peu des amis, mais vrai nomination eutaka na bastructure oyo biso toyebi, et Ferregola a fait partie et a dû puis prix ebele, mais cela ne compte pas parce que Ferregola depuis abanda azwaka toujours prix oyo ezali nécessaire lelo prix ya meilleur artiste africain ezalaka epai ya Ferregola basalaka yango 10 ans après. Donc Ferregola azwaka yango na 2017 et bakorosala prix wana na 2027. Donc ezali étoile d'or moto apesaka yango ezali mwasi ya président Bia oyo tobengaka Chantal Bia. Donc pour dire que eyali na barécompense eyali na batrophée oyo etikaka bilembo mais eyali na batrophée oyo ezalaka biloko ya bamasa basali eloko na bango babengi que bon tobanda opesa ye ni wana okomona que artiste wana ala kaka na catégorie ya batrophée moko oyo ezalaka ya frima oyo banigeria basalaka eye asombaka déjà batrophée na ye avant que activité ou bien cérémonie esalama pour dire dans l'ensemble que bato oyo basalaka faux boulot ou bien sale boulot balingaka se comparer na Ferregola. Donc lelo oyo festigola elakisi na biso que bitumba ya fere ezalaka na warrior te ezala pe na leader na bango te bitumba ya fere ezalaka côté mosusu na yango na kosenga sikoyo mpona kosilisa na mwa message na biso oyo toprépare bino analyse na biso oyo toprépare bino ya basale boulot tokosenga que bagaulois pour se préparer le 5 etikali mosika te billetterie ekofungwama ezala kaka ndenge ezalaka ndenge tosalaka liboso toboyi boyo baprécipitaka balogique ya bagaulois toboyi boyo tokokolobela yango nini oyo balukaka baprécipité baloba oyo bagaulois bakosala alors que bagaulois bana manière na bango ya kosala et puis bakoloba que non biso moto tosalaki biso moto tosalaki bagaulois bango moko bazali bafanatique bagaulois bango moko baza bamarketeur bagaulois bango moko ba bajournaliste bagaulois bango moko ba bayoutubeur ba batiktoker donc il faut bagaulois tozongela eloko na biso oyo tosalelaka wana toujours le temps ezali oyo tokobanda bamarketing na biso oyo tokosala parce que biso moko il faut se compter na biso moko topesa journaliste moko ata moko gaz te e bino moko boyebi bajournaliste yango après bayaka korevendique e balobaka makambo kilikili lokola ke yo ngai nasalaki boye mpo na fere ngai nasalaki boye mpo na fere alors que balaka na contrat moko te balaka na eloko te oyo asentir que akosalela yango mpo na Ferregola bagaulois na ye bakoala na disposition na ye c'est ça le problème de Ferregola Ferregola akendeki kocontacte bajournaliste ebele te parce que ayebi que journaliste oyo akolobela ye bagaulois bakolanda ye e bakopesa ye lupemba na ye donc c'est pour dire que Ferregola d'un côté ana bagaulois et en échange de ces gaulois il faut loba du bien artiste na bango soki olobi du bien artiste na bango baye ko mobondo na émission na yo e basali yo mpe bamatisi yo likolo mais cela ne veut pas dire que yo nde moto okoleka bato na kosala publicité ya Ferregola donc wana tokobenda matoi na quelques journalistes oyo mal intentionnés bayakaka epai ya bagaulois soi-disant mpona kokumisa Ferregola alors que bayakaka mpona problème ya bavue na bango mpona problème ya notoriété na bango et non mpona koluka koede Ferregola parce que eya na bato te baedaka fere koleka bagaulois bagaulois bango moko bafaire signer fere contrat na maison Adidas ezalaka moto te ezalaka projet ya moto te bagaulois bango moko bayaka na initiative ya kolata Adidas par rapport à ya prestation ya fere na Adidas Arena et efuta na ndenge efutela wana donc lelo boutique ya Ferregola eza kotambola na bilamba ya Adidas na effugie ya Ferregola c'est une première na kati ya musique na biso mais yango te moto koloba ke fere aleki ba musicien congolais tout il est toujours humble na kati ya justement na ye il est toujours humble envers baene na ye envers petit frère na ye oyo bakosala musique problème ya musique ezali créativité donc il faut continuer kocréer po te ozala toujours na top et kopesana kaka kombo te ngai naza le numéro 1 alors que sur le terrain tokomona baœuvre te donc wana déjà tokolongola bato oyo bamibengaka ba numéro 1
non pas par rapport à travail, mais par rapport à visibilité au bango moko ba créa, ba journaliste au bango moko ba créa, visibilité na ba déplacement ba photo au ba tiaka bango moko ba créa. Alors que kozala numéro 1, eza na mosala, il faut ba élire au ba nominé pour te na misala yo sali au dévancer ba linga tout par rapport à année en cours. Donc voilà un peu oyo toye kosolola na bino na pokwa lelo. Ezali ngai wa bino bibliothèque mvuluzi de mvuluzi ange gardien et artiste Ferregola. Ensemble tozalaka totiraka un peu baanalyse na biso approfondie po te toessaye tofongola vision ndenge bato bazoluka bakwesa fere à travers bakambi ya mboka. Donc tokokota na jeu na bango te, Ferre restera Ferregola. Il fait que la musique, il fait pas la politique, malgré bakoluka babenda ye na kon na bango, mais Ferregola akoboya par rapport ya bagolwa na ye alingi te bagolwa na ye lobi batire sur Ferregola na position oyo adui na appartenance politique ou appartenance ya lingomba moko boye. Donc bino moko boyebi que na mboka na biso boyo tu bakende kuna de l'autre côté et bakoma kosalela bato wana au lieu basalela musique. Mais Ferregola toujours égal à lui-même a préféré à ça la musique nae que akenodwa bambongo oyo lobi bakoki kotika la preuve que Ferregola pe ayaka awa azwaka bambongo mpona kosala boye et kozala bilengeti na bagaulois. Donc en revanche biso bagauloise bamoura bonne musique tous à la focus na artiste na biso topona artiste oyo azali artiste né. Donc oyo pe amemi biso festigola a continuer toujours comme biso makambo ya ebele totondisa yo arena la défense après na nsima wana badate mosusu ezali. Donc tosepeli mingi na présence na bino, tosepeli mingi na ndenge bolandi biso ebandeli tisuka na absence ya trésor ngai nde moto nakoassure na bandeko mosusu mpona global ezala toujours na visibilité. Donc na suki wana tokutani na baanalyse oyo ekolandela lelo que festival esili tokosala baanalyse sikoyo comme d'hab ya tous les jours. Merci Nabino, à bientôt. Bra!